IDPS boza wapi? IDPS boza wapi? Bana papa diangenda oyo baza kosala ba campagne. Mais président asali ka 3 ans. Aza ko continuer tika na 3 ans na ye. Toza nanu bakomi pressé ya ba campagne bwendeni. Bakomi pressé ya kolakisa ki défi Congo na bango avant boy na ndenge nini. IDPS fo bolandela bango. Boko tika bango te. Bolandela bango campagne baza kosala avant boy ya nini. Baza pressé. Bazwa déjà bangunza. Basangisa déjà bangunza de bazana ba voter ye. Alors président de la République bongamaka déjà. Yebaka déjà na bato 26 oyo pesa ki maboko. Bakanelaka yo. Bangonde bazawana ko. Bazana besoin ko zo bokonzi na mboka Congo. Po bazoma yo ko bundisa nkamba bien. Po yo soutenir bango po kokite. Mais balingeli yo boule. Kana Congo oyo za. Bato badi déjà ba campagne. Yo za na bokonzi na wena no esidite mais ba campagne bandi déjà. Na kati ya Congo. Boyebi ba campagne oyo Martorel azo sala. Muto aza kwa puyeye ezali maringo dia satana. Yenda aza kwa puyeye yenda yebisaki yeke papa diangenda lobaki ke yeye fa comme président de la République. Yende muto aza kwa puyeye. Po ba yebi ke na minute oyo bana esikate. Na minute oyo baza ba mbona rien. L'église kimbangiste ba bengani bango pona ba bêtise na bango pona bozoba na bango. Ba longoli bango. L'église kimbangiste baza na identité te ba komi bitelengano. To sala nini? Po to sukisa bango. Il faut Martorel o continuer na défi Congo na wana. To ko défier bango tina suka. Okozwa kiti ya bokonzi. Soko zwi bokonzi place nde to ko sukisa bango. Oyo papa na biso yangenda kutukidi mabengisaki masanga oyo ezolobela komba walongo Kimbangu na tina ya bosolo di matali politique sika wana kombo ya walongo Kimbangu. Le 10 septembre Mbanza Sanda ezalaki ebandeli ya civilisation ya Kimbangu atalisi biso pouvoir spirituel oyo ayelaki biso enseigner biso scientifique, politique. Yangonde yonagai etika la biso kaka pouvoir wana. Pouvoir politique n'aime de kosalisa biso. Enfant Congo, tous les Congolais, les Mani-Congo ont compris l'essence de cette journée. Nous nous sommes mis ensemble pour parler Congo, rien que Congo. Congo de Kimbangu, Congo de Bangunza, Congo de nos prophètes, de nos mamans, de Ndona, de Nzinga, de Ntsaku, de Mvundu, de Mpanzu. Et c'est ce Congo-là qui va renaître dans quelques jours. Retenez mes mots, je pèse mes mots. C'est ce Congo-là qui va renaître dans quelques jours. Siko tango, to tombola lisusu, mo pepe ya sika ya politique, na kombo ya walongo Kimbangu. Alors, surtout oloba, para ndenge tolobaki na likambo oyo tosala yango lokwa nde balobaka koboma nioka ntongo bomaka nioka soko peti nzete ya liboso ifolakisa ya mibale ya misato ya mini wakofa yengo Bilo kasi Martorel ndenge azana za tina bangunza wana. Azana tina na bango ata mukiete. Ye azoko manipuler bango po ba voter azwa bokonzi. So zwi bokonzi okena bango wapi? Alinga manipuler bango. Pozo mona il faut azwa bato azala na ba équipe moko, il faut azala na bato ebele ba voter ye. C'est juste une manipulation. Ceux qui va voter esili. Esili okena bango wapi? Pouvoir o ezoko lobela zana ngote. Martorel ya nani aje kozwa bokonzi na mboka po mokili yango ebeba nango balibali nyonso ko ba deux fois ye wana na mwasi na masambukili bazaka mata kita ba deux fois mibale siko Martorel zo bokonzi na mboka Congo mais ko mokili ya satana to ko ba Sodome na Gomorre ba deux fois ekoyinda ekozala somo bokonzi ya Congo koza deux fois te jamais. Pobo konzi ya Congo tata simoki maki anga ndia tambwisa rango. Moto moko ta koza elombe na lingomba oyo. Apa papa simoki maki anga. Tina mokili mobimba elomba zati.
liboso passe moi mo kanga ne lomba zate pote yazali alpha pe omega ebandeli pe suka kafuana na ye muntu ko akokana moto azali tout puissant azali moto akobongwanaka Richard Banzala Richard Banzala akenda wapi botuna ate mutachaki monoko na internet message na oloba pe bomemela ngo bantimba libande abazoba wana bantimba bomemela ye message oyo mutu azalaka monoko na internet lokola Richard Banzala zate mutu azalaka monoko lokola Richard Banzala zate mais Richard Banzala zapi asuki ye makambo azolata wana oyo azokolata po ye akwesanga nga bakangisanga monoko te biloko ye azokota makambo eglise kimakisi oyo ayebi fondement nango te oyo ye ayebi eloko te donc Richard Banzala asili babengani na 26 mutu sikoyo azozwa place wana ya Richard Banzala eza libandi ya bazoba defa wana bantimba ye mutu ozo esika wana onga ko bando bundisanga lelo kokweya nga babundisanga te elomba tonda na nguya nyonso bosoto na bine pa na ngele karate so bozo continuer bokokweya bokosila Richard Banzala babengani na 26 achaki monoko agangaki alobaki trop olobaki trop na esika yango batiyo pembeni balabaka ninze mongo olobaki trop na esika yango azaki trop sir tata simo imba okiangani sozo continuer koloba bilobela akotika yo zwa tana yo mais soka zoloka décision ti bisiko za wana ebebela yo ebebela yo ekobebela yo aza kwa sire bango ke ngande mona kozongisa lingomba o nga batata bakozonga bazapi bazongi o libota ne sangana libota o église déjà divisé mikande bimi babengani bango na lingomba bakosangana wapi bakotika kosangana te histoire déjà sili biso de to l'équipe page wana mais bizenga batu musupe bazoya pe kaka na sijango o lingomba biso to na posa to sangisa libota kimbango batu ba bango bata 26 style lo ba continuer bazo comprendre ka te ke boza ba no kimbangi c'est déjà lingomba e boyi bino papa dengenda kutolo baka makambo ya arma nda bandaka okumba avion na image yango bobo ibake libota papa dengenda bana pouvoir moko te bokota la image oh papa dengenda lobaka atandenga zo kumba avion mena mutu azana eloko te tellement bino bomona bango grave bolanda image tango natala mwana nanga ye wana zara koleka kana avion mwana unabutia bandi kutambulisa avion na poko wana 18h akai braza bandi mina bisu ya braza bayibite ni arma kene kuna avion na yi akai ko tika ba passager a jouer ba passager monsieur ayi kutika wa est-ce qu'ils allaient asseoir mwana nangai asseoir mwana nangai kasi il est un vide ezalikaka pona nini eloko moko ezangi vraiment papa maman tondo kanzila mena na ntango papa Fuma Mbanza pola yaki awa mpe amemaki mopaya asengaki upaya wana fo kota na mozole papa atindinga fungola poza kolanda nazwi fungola toke na mozole nga nazalaki papa solo azalaki ye Paul azalaki tokomi place tokotaka wana boyebi place wana nga natali papa atali ngai papa alobi kofongola te tosali tu na mopaya tikalaki na libanda wana lupango bengami te tobimi toye na biso atikalaki kokota teke azwa eloko boyoki soki likambo esalami na mutu te boloba teke akendaki na eloko wana ezala papa solo ezala ye Paul eza nango awa mutu moko te abimi na eloko awa na nkamba ezali te lokola batosaki papa te baza vide ni arma kene kuna avion na yi
kutika ba passager ajue ba passager musho ayo kutika awo. Est-ce qu'ils allaient à seul mwana nangai? Ya seul mwana nangai kasi. Il est un vide. Vide zalikaka. Pona nini eloko moko izangi. Vraiment papa ba maman. Tolo kanzila. Tokolanda yo atayo tikali yo moko papa, tokolanda yo toko kende kimyala te papa. Yo lingi la yo sobi ki mona meso. Ah, ki mona meso za na tata. Bizale ya moto nyonso ekoyebana. Ah. Sava. Moko tete lielome. Nani kumba oyo, otula ba oyo bayedinga. Mabota la mabota ba moya awa, koluka ngai nzambe. Baiki bangu na longi mokili, kembo ebele mikembo banda. Baiki bangu na longi mokili, oyanga bosepela elongo nanga. Baiki bangu na longi mokili, otinga mikumba na mino banda. Okombo ya tata mwana pe tata Molimo Santo. Bonjour et bienvenue chez nous. Merci na batutu balingara Maman Francis Kabalenda, la princesse d'Nkamba Nouvelle-Jérusalem. J'espère que tout le monde va bien. Ngamoro pe naza bien, papa Simo Kimbango kiangani nzambe Molimo Santo azali ko batela. Voilà émission na biso soki ekoti zwaka penza kiti pusana vanda landa émission. Awa évangélisation agressive mal compris na ba bébé spirituel. Mais bana na nzambe bana bilemo bana bilaka sagesse za ko lata bango makasi. Baza ko comprendre que nguya on aza ko saleza ya nzambe. Bomoni lumière ata bobundisi ya mboko kate. Ata bobundisi bosala niyo sokwete ngana kanga monoko na loba lisute zero. Ngabna bakangisa kanga monoko te. Ngana koya ko loba. Po ngande naza boye, naza anjo na yaka na nzambe pona ko bundisa Satan na mabenyo so bazali ko sala. Tant auto za na ngoza sutangwa hypocrisie. Ngana yebi nzambe na salelaka. Na yebi nguya nzambe o ilataka nga. Alors soki nazo na makambo boza la prudent Rolanda pona yaka na vérité. Naza messager o aza voix libre ya koyela bino makambo ya minene o esalamaka. Donc abonnez-vous sur notre chaîne, commentez, likez, partagez. Émission Kimbango Nzambe, rien que la vérité. Biso to yaka na vérité. O batu ba yeba kite. Mina yena ngona bimiseli bino. Donc c'est ça. Lelo tokolobela. Likambo ya campagne oyo Martorel kututu ki di diangenda aza ko sala. Ozo sala na bangunza. Campagne. Et puis na kolobela kaka yete, il faut na koti sa président na makamboyo. Président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Toza na posa na awa. Botinde la émission. Ata botindi te. Mais ekokoma po yanga ba émission nga ekenda ka lokola nyoka. Ekoma katina destination. Ngatina Vatican balandaka nga. So na sala émission na sala ngona programme. Nga balandaka nga na palais. Balandaka nga okomona pape aolanda émission nga même mutu moko lo balinga la za wana ba ko interpréter. Et alors président de la République a kolanda émission nga ona zo sala. Alors bolanda na buke binyonso. Martorel kututu ki di diangenda mwana suka ya papa diangenda. Na yela ki bino ba sujet na ye o eza 3e partie. Tellement nga na yaka na vérité na otikete. Babiloko o bango bazo sala nga na otika ngote. Alors na 3e partie na biso to kolobela nini? Vérité ya ba campagne oyo azali ko sala. Président de la République azana na kiti ya bokonzi. Azana atikali na 3 ans. Mais ba campagne bandi déjà. Mwana papa diangenda. Alinga beta coup d'état na président de la République avant na kiti wana. Donc yepena azotia makambo na ye en main. Abeta coup d'état na président de la République. Ya lobi yenda kozwa bokonzi ya Congo otambwisa Congo. Alors président de la République landaka de makambo yo. Donc muto azotilo de libaya
abandi de ba campagne avant o ezalaka penza mutu na kufite aza na hôpital mais babandi de kozwa biloko na ye yango yo. Donc otika na on a 3 ans mais déjà ba campagne bandi. Martorel a uti poto akiti Kinshasa akoti na bangunza zo sensibiliser bangunza wana ezalaki programme o basalaki na ba occidentaux. Eza programme basana ba occidentaux pona nini aya akota na bangunza baza faible baza facile à manipuler akota na bangunza ezaki réunion moko ya mabe na réunion wana masambuki di pe azalaki na kati eza réunion moko codé tellement que masambuki di aza na bangunza ale yango wana donc il faut ye aya masamuki de soutenir ye basangana bakende ko sala campagne na bangunza pona nini azwa déjà ba voix o ko voter azwa ba voix o ko voter pour ba récupérer bokonzi avant na kiti bokonzi na kamba Nouvelle Jérusalem qui a dit kibeni tellement bangunza pe ba comprendre na bango vraiment makambo te bazomonika mwana papa Diangenda ale bapesi ba valeur nyonso aza kotambola na kombo ya papa Diangenda na munoko ke 3 pouvoirs oyo ba papa balobela o tata Simon Kimbangu ayaka nango pouvoir politique 3 pouvoirs wana il faut ye azwa bokonzi na Congo pour pouvoir politique esala soki pouvoir politique esali ne qui me koti na mboka de ba 3 pouvoirs nyonso na ko sala yango wana ba message na ye azokendaka kopesa yango wana ba message na ye donc yende mutaza na pouvoir wana yango wana osangisa bangunza po ba soutenir ye pibo yoka na no kombo ya parti na ye défi Congo bozo mona te keza défi bazoko défier Congo yoka kombo il faut ko ba ko interpréter likambo tango yoki kombo défi Congo wana eza biloko ba occidentaux tellement ba futa bango bambongo ba signer ba contrat pour ba kwesa église kimbangiste ba kota na nkamba na makasi bazwa pouvoir do ba détourner pouvoir eza na nkamba ba mema na fubu na bango esimba kite ba kota nkamba ba kota magie na bango evanda na kati oyo ba papa Diangenda ba pekisa ba telemela bango boza la prida batuwana baza mabe baza na posa ba bebiselo kwa mutu ya tozana ngo bakoya koyela bino bambongo mais faut boza la prida boya bango mais bango tellement déjà ba signer ba pacte na bango yango wana ba moni ke nkamba bakokite po bakwisa nkamba bien il faut basala nini akotisa candidature ba voter ye tango bako voter ye azui bokonzi na mboka Congo nde place bako zuwa siko nkamba siko ngana koyebisa o Martorel oza mwana okokate oyo zo sala wana okokate bomoni Emmanuel Bamba azalaki na prison na tata Simon Kimbangu abimi na prison ko kuta papa Diangenda mukonzi ya Lingomba asilika donc yo Diangenda ototika na 3 ans yo omotambusa Lingomba ke biso batata na yo biso mikolo toza yo ke kotambusa biso yo mona muke ko simba te abundisa papa Diangenda makasi mais esimbaka te eloko nini asala akota na politique babomela ye wapi na politique babomela ye na politique papa Diangenda lobango bango bakotambwisaka mais bango bakozwa bokonzi na Congo te bango bakozwa ba président ya Congo te bakotia bato bango bakogide papa moko atunaka papa Diangenda mais papa Diangenda ozoko pesa bato bokonzi koza na bana pona nini ozota mona no moko te azala président de la République papa Diangenda loba nini natia mwana nanga président de la République oh otia ta papa Armand ne bango bazalaka batata na ko kumisaka bango otia ya tazala ta mokonzi abi soki nga nazwi mwana nanga ta moko na tie wana azala mokonzi boyeba ke bokufi na kotia ta mwana nanga moko te azala mokonzi na mboka Congo soki kaka na tie mwana nanga bokufi mais lelo
Martorel aza kotelema ameni mwa libende na ye evimise mwa tolo komi amibengi président de la république déjà amibengi amitie déjà na place ya président de la république aza kosala campagne na kati ya bangunza campagne ya somo na bangunza akoti na baeglise nyonso ya bangunza akoti na baeglise ya bangunza bazosala bacampagne bazosala bacampagne mpo azwa bokonzi. Alors président de la république bongamaka déjà yebaka déjà na bato ya 26 oyo opesaki maboko bakanelaka yo bango nde baza wana ko bazala besoin kozwa bokonzi na mboka Congo mpo bazwa mayo kobundisa nkamba bien mpo yo soutenir bango mpe okoki te me balingeli yo bule kaka na Congo oyo oza bato badi déjà bacampagne yo oza nanu bokonzi na yo nano esili te me bacampagne ebandi déjà na kati ya Congo. IDPS boza wapi? IDPS boza wapi? Bana papa Diangenda oyo baza kosala bacampagne mais président asali ka 3 ans aza ko continuer atika na 3 ans na ye toza nanu bakomi pressé ya bacampagne bwendeni bakomi pressé ya kolakisa ki défi Congo na bango avant boye na ndenge nini IDPS fo bolandela bango boko tika bango te bolandela bango campagne baza kosala avant boye ya nini baza pressé bazwa déjà bangunza basangisa dia bangunza de bazana ba voter ye bino kasi Martorel ndenga azana tina bangunza wana azana tina na bango ata mukiete ye azoko manipuler bango po ba voter azwa bokonzi so azwi bokonzi okena bango wapi alinga manipuler bango po azomona il faut azwa bato azala na ba équipe moko il faut azana bato ebele ba voter ye c'est juste une manipulation soki ba voter esili okena bango wapi pouvoir oyo ezokolobela aza nango te nazotela bino baparti ya bamessage na bango mpo ezalaka ate ke nazoloba kaka natya baparti ya bamessage na bango ndenge baza kolobela likambo ya défi Congo nde baza kolobela likambo ya pouvoir politique azokenda kote azokende kolobela ngo na bangunza mpo batia yango deya na mutu mpo ntango ekokoka bavote ye donc aza kosala deya bacampagne aza koprépare bango déjà mpo bavote ye nazotiela bino yango bolanda po ezalaka te ke naolobaka bongo. Le 10 septembre Mbanza Sanda ezalaki ebandeli ya civilisation ya Afrika atalisi biso pouvoir spirituel oyo ayelaki biso enseigner biso scientifique politique yango nde yo na ngai etikali na biso kaka pouvoir wana pouvoir politique n'est pas de kosalisa biso. Donc voilà la raison où on a été on a créé parti plateforme surtout dans le Congo. Mais ce n'est que dans un seul souci. Il y a pour perpétuer l'héritage de Papa Sémikimba. Dans un terre unité. La zone de la Kosalisa Mangoma nyonso oyo esambeli Papa Sémikimba pas pour la bâtie Mangoma na bango mais pour la continuité ya prophétie ya ba pouvoir politique misafo Papa Sémikimba na tikelaki biso. Le clan Kimbangu, on n'arrive pas à se mettre ensemble. Auprès Dieu, l'histoire s'est écrite. L'histoire commence et s'écrire. Je crois que vous avez vu Papa Martorel, le président du parti Défi Congo, vous avez vu le RCK que je représente, vous avez vu nos congrégations religieuses, la communauté de Papa Menga Menga, Papa Nkoussou, son fils était là, moi j'étais là, Papa Martorel était là. Je crois que les esprits ont parlé. Que enfants Congo, tous les Congolais, les Manikongo, ont compris le sens de cette journée. Nous nous sommes mis ensemble pour parler Congo, rien que Congo. Congo de Kimbangu, Congo de Bangunza, Congo de nos prophètes, de nos mamans, de Ndona, de Nzinga, de Ntsaku, de Mvundu, de Mpanzu. Et c'est ce Congo-là qui va renaître dans quelques jours. Retenez mes mots, je pèse mes mots. C'est ce Congo-là qui va renaître dans quelques jours.
papa na biso yangenda kututukidi babengisaki masanga oyo ezolobela kombo ya longo mfumu kimbangu na ntina ya bosololi matali politique sika wana kombo ya longo mfumu kimbangu sikoyo ntango totombola lisusu mopepe ya sika ya politique na kombo ya longo mfumu kimbangu mpona koloba liloba moko sur le plan politique mangomba na batendance nyonso ya bokesenge kolobela kombo ya longo mfumu kimbangu za esengo makasi surtout koloba kaka ndenge tolobaki na likambo oyo tosala yango lokwa nde balobaka koboma nioka so babomaka nioka soko peti nzete ya liboso ifolakisa ya mibale ya misato ya mini wakofa ndenge wala bidomo boyoki mpo nga nalingi te nalobaka bongo natia image te mpo nga baimage na bongo nalingaka kotia yango te bapi yanga kanda donc sikoyo fo natia mpo bomona ndenge baza kosambrie bango na bango ya malonge eza te oyo bazosala wana ya malonge eza te boyebi bakampagne oyo Martorell azosala moto aza koapuye ye ezali Marie Ngudi ya Satana yenda aza koapuye ye yenda ayebisaki ye ke papa Diangenda alobaki ke ye fo comme président de la République yende moto aza koapuye ye po bayebi ke na miniti oyo bana esika te na miniti oyo baza baimbo na rien na église kimbangiste babengani bango pona ba bêtise na bango pona buzoba na bango balongoli bango na église kimbangiste baza na identité te bakomi bitelengano to sala nini po to sukisa bango il faut Martorell o continuer na défi Congo na wana to ko défier bango tina suka okozwa kiti ya bokonzi soko zwi bokonzi place nde to ko sukisa bango. Mena oyebisa bino Nzambe ya kukweya kate boyeba Nzambe ya kolonga kakaka Arma wa basolele asolola kana na bemba te likambo bemba na lobela ngo ayebisa ka bemba nini église kimbangisi eza ya tata nanga lingomba na biso eza lingomba na biso ko banga te pouvoir nyonso tata nanga etikala pa nanga na kobondela pona yo ozo bokonzi soko ozwi bokonzi nde okoedenga na makambo nga na koyebisa yo o likambo nini ayebisie so ozwi bokonzi fo longola papa simo kimba okiangane na kiti ya bokonzi ya vana nkamba Nouvelle Jérusalem po eza sika nanga il faut olongola ye obenga na ye na nkamba ngai nakende kozwa esika wana alobi ok problème te abondela po na ye bemba pesa ye 2 jeep bemba kotisa boye azwa te bemba bamabe oyo asalaki nde batisaka ye maboko na motu babondeli po na ye ekota ye libabe mpwasi elata ye bemba kota prison akenda kopirige na prison bozoyoka donc oyo bino boza koprepare Martorell yo bokondi na Congo kozwaka te bosana okotikala kozwa jamais tellement bino na mama na bino Ngudi ya Satana azo continuer kokanga munoko hypocrite misala na ya mabe azo continuer kosema azo continuer kolona bino siko bokanisa nini ke bokokana obosala bozotala d'ailleurs ke bino déjà bo échoué il faut tozwa siko Congo tozwa Congo totala siko bakoloba lisu nini ale mama na bino Ngudi ya Satana azwi apesi yo na nzembo otala nzembo yango yo bakobanda kotia na parti na yo eza déjà makambo esi elobama makambo eza prophétie patati patata tu wana kotisaka candidature amoni ke makambo ne ekende pardonna longwa na alongola candidature na ye alongola tu sikoyo akomi ko se préparer a manipuler ba bébé spirituel bangunza a manipuler bango teba bazala bango wana pa bazaka facile bo bango baza facile à manipuler bazana molimo ya solo te oso bazaki na molimo ya solo bakokota na molimo bayeba kiye Martorell balinga bayeba Martorell anani aje kozwa mokonzi na mboka po mokili yango ebeba nango balibali nyonso bakoma ba deux fois ye wana na mwasi na masambukili bazaka mata kita ba deux fois mibale siko Martorell zo bokonzi na mboka Congo
Mais comme mokili ya Satana, to comme Sodome na Gomorre, ba deux fois ekoyinde ekozala somo. Mokonzi ya Kongo akoza deux fois te. Jamais. Po mokonzi oyo, po mokonzi ya Kongo tata simo ki manki ngandi atambwisa kango. Quel que soit nde bomonaka wana, o ba président babungi nzela o bakeba osala wana. Kozanga koyeba me ba te nyonso eza na maboko tata simo manki ngani. Yana maboko na ye. Eza na maboko na ye. Alors bato IDPS bino bokendaka ba réunion mais bo contrôle raté. Bato IDPS bozo kende ba réunion, bozo kosala ba réunion mais bo contrôle ka makambo ezoleka te. Comment président azana na 3 ans na ye nano. Mais déjà ba campagne bandi déjà. Na ba kati église, na kati ba église somo. Mais non, ba kolongwa ka ba kimbangiste ba kwa ba kintuadisme. Bango, tozali kokende. On ne bako défi, bako défier mutu te pe na Congo kozoka bokonzi te. Ba prophétie ya lokuta wana etikala kozala te. Papa Diangenda kuta lobaka makambo ya arma. Ndo bandaka kokumba avion. Na image yango. Bobo yebake libota Papa Diangenda, bana pouvoir moko te. Bokota la image Papa Diangenda lobaka atandenga zo kumba avion mena mutu azane loko te. Tellement bino bomona bango grave bolanda image. Mena na tango papa Mbanza pola yakia. Pe amemaki mopaya. Asengaki upaya wana fokota na mozole. Papa tindinga fungola. Poza kolanda papa. Nazui fungola tuke na mozole ngada zalaki papa solo azalaki ye pola azalaki. Tokomi place tokotaka wana. Boye mi place wana, Gana tali papa tali ngai. Papa lobi ko fongola te, to sali tout. Na mopaya tikalaki na libanda wana lupango, benga mite, to bimi, to yena biso atikalaki kokota teke azwa eloko. Boyoki soki likambo esalami na mutu te, bolo bateke akendaki na eloko wana. Ezala papa solo, ezala ye pauvre, ezala ngo awa. Mutu moko te abimi na eloko awa na nkamba ezali te. Lokola batosaki papa te, baza vide. Ni arma kene kuna avion na yi. Eke kutika ba passager, ajue ba passager mushu aye kutika awa. Est-ce qu'ils allaient à seul moi na ngai? Il est un vide. Vide ezali kaka. Pona nini eloko moko ezangi. Vraiment papa maman. Tolo kanzila. Mena na tango papa Mbanza pola yakia. Pe amemaki mopaya. Asengaki upaya wana fokota na mozole. Papa tindinga fungola. Poza kolanda papa. Nazui fungola tuke na mozole ngada zalaki papa solo azalaki ye pola azalaki. Tokomi place tokotaka wana. Boye mi place wana, Gana tali papa tali ngai. Papa lobi ko fongola te, to sali tout. Na mopaya tikalaki na libanda wana lupango. Benga mite, to bimi, to yena biso atikalaki kokota teke azwa eloko. Boyoki soki likambo esalami na mutu te, bolo bateke akendaki na eloko wana. Ezala papa solo, ezala ye pauvre, ezala ngo awa. Mutu moko te abimi na eloko awa na nkamba ezali te. Lokola batosaki papa te, baza vide. Ni arma kene kuna avion na yi. Eke kutika ba passager, ajue ba passager mushu aye kutika awa. Est-ce qu'ils allaient à seul moi na ngai? Seul moi na ngai kasi. Il est un vide. Vide ezali kaka. Pona nini eloko moko ezangi. Vraiment papa maman. Voilà, bolandi image.
Olandi image, hein? Donc c'est ça. Namutu aza ne lokote. Soka zalaka déjà ne loko, soka zalaka ne lembo. Papa diangenda ngalo babongote. Papa diangenda abanda ko benga papa sino nyimba onkianga ni tata. Babanda ko benga papa. Batata misato benga ika papa. Babenga ika papa. Likambo yo na ebite soki batu bayeba kango mais sina lobela yango papa diangenda na ndako na ika na wana na mokoto. Yengu dia satana abande ko tuna. Maringulu azotuna papa diangenda. Papa olobaka ke papa koya, papa olobaka mingi papa. Papa aza nani? Papa koya. Aza nani? Akoya mukolo nini penga pena mona e po olobaka mingi. Ke ifona kutana papa, na kosola na papa. Mena yebaka ete. Ngudia satana papa diangenda yebise ozana poso mona papa. Ozana poso mona papa, ona na posa na mona e. Ok, c'est bon problème te. Okomona papa. Kalelo okomona papa koya. Et comment que moko bo papa somo mo kiangani aye koya kuna nanda kuna bango. Ba servir biloko, ba lié. Tant ba lié pe ba seki ba soli ba seki esili nango. Papa somo mo kiangani ake. Ngulia satana pe image wana. Elongwa ke na mutu ke balaka ki ke papa koya. Yepe azoy ba suti. Et comme moko boye Ngudia satana image wana ezongi. Bola ke se image oyo. Tellement ya wanga na ka nyonso. Tellement ye aza hypocrite ngane ko ba vérité te. Alors ekokanga ye mikolo ko ya. Po ba kai ne koma ko ya mike. Akobima na mpoasa. Akobima na mpoasa. Nde ayoko tuna papa diangenda. Mais papa oyebisa kinga ke papa koya. Ti sikuyo akoya earning. Papa diangenda yebisa ke nini? Mama, papa yaki yo mona kiete. Abi na moni ete, abi papa yaki wana ndako. Umona ki papa te. Abi papa na moni ete, abi papa ye to vanzi na papa, to seki na papa, to sololi na papa, yo mona ki papa te. Na mona kiete papa na moni ete. Nde ayebisa ki vérité. Papa yaki to liena ye esika moko. Ayoko yoka bonga kamwe. Akamwe likambo pe komela kama bibi likambo komela kama mama na bango mabibi bande ko tungisa mana likambo ngo olobaka ke papa yaka osololaka na papa ozosolola na papa ozokipe mais papa pe na mona ka ete ngapi na sana posa na mona papa dengenda tuna ye ozana poso mona papa una na posa na mona epe po olobaka ka ke ayaka bosololaka mais na mona ka ete. Abi ozana poso mona papa ona zana posa na mona papa. Ok, c'est bon. Bongama lelo papa koya okokuta na papa. Batu bayebi makambo ngana lobaka. Eza makambo batu bayebi okokuta na papa. Mabibi be alamba biloko alamba. Papa dengenda ke kolala ebise soki papa ye la musanga. Eleki na ngweba moko bo papa simo mbango kyanga na ekoya. Papa bibi ye ninga zana ndo sepe na papa simo mbango kyanga nite ata mokete. Po ayebi ke papa simo mbango kyanga ni mutu abota maka na dati oyo tata ke mbango alobela kame abandai ko négligé ngo bandai ko boya. Soki lelo bibi akota na grâce. Ezalaka grâce. Po papa dengenda yeba kike ba utiliser kama bibi. Mabibi azaki vraiment kasi na mabondeli te. Mais tellement azaki pembe na nzambe. Batu ya mabe babande ko utiliser ye. Ba demo ya mokili bakotela kama bibi. Bakota kana nzota mabibi pona nini babondisa nga ba détruire. Papa dengenda lobango ba demo ya mokili. Bakota kana nzota mabibi pona babondisa ye. Pona ba détruire ye. Yango moko mabibi bande ko ba mutu akanda envers papa. Mais à côté na grâce pour y azaki innocent babanda ko utiliser babanda ko lata moma bibi kanda zako bimisa kanda pena pona nini yaza na posa bana ne batika na bokonzi mais tellement que babanda ko utiliser nzamba yokela ka mawa à côté na grâce mais asala mabe mingi
azalaka na ba eni moko ya makasa linga papa Simon Okiangani te amona papa Simon Okiangani bi oh yo awa oyo sani ote na okutana papa na sola labi azate oyo faleki to kutana ayebisa kinga na iya to kutana to sola nae azate me papa utaka nkamba abingane naza bona uti nkamba na yepo naza na makambo moko ifona sola nae azate bima kende azate abengana papa Simon Okiangani papa Simon Okiangani kenda ti moko papa dengende kolamuka alobi papa yaki awate ote papa yaki te muto alukinga te ubaluka ki okaka pa papa Simon Okiangani abi sikoyo la musainga te ponani alobi ote na yebisa ki kaka ozate abi me yo ozaki na besoin komona papa papa aye obengani papa mabibe ko comprendre bien donc makambo wana ezalaka kaka seki bien na mutu na ndo kansaka ke makambo wana esila makambo wana parfois donc no eleka nango nzoka nde makambo wana ezalaka bi donc makambo wana ezalaka kaka kanda suko elata esu makasi atikala kolinga papa Simon Okiangani te kanda yebana na ye apesa bango bokonzi atikela bango bokonzi po ebike lingombe eza ya bango bana na ngai bana na adoko lelaka pona bana na ye abanda ko lela pona bana na ye makasi me papa Diangenda atikela eloko te mabibi papa Diangenda zo kufa abi papa so otikela bana nini obina atikela bango nini mabi papa kufu mabi azolela mobile te azolela bana batikali na eloko te baza vide bana batikali eloko te baza vide azolela koma ko kende boye atika bana kaka boye ba comprendre ke eloko te nzoka nde soki bana papa Diangenda batikala kana likabo papa Diangenda ndani ngaka kufa esuka po atika eloko wana na mwana na ye mais tellement na libumu na mukongo papa Diangenda muto azata na eloko te yangwana likabo etikala yangwana papa Dialungana atikalaka po tango ya kotika biso atika yango epa ya mwana na ye nkolo Yesu tango ayaka na kombo tata na ye ayoko sala musala tata na ye tango akei molimo mosanto ayekoya molimo mosanto aye na bana na ye misato atiki bokonzi na mwana suka papa kisolokele bazalaka papa Diangenda papa Simon Okiangani asololi na yebise yo mutu kotambusa lingomba etikala maboko nao papa Diangenda akoka te akoko supporter likambo wana te alobi kuma nga naza mwana nga naza leki naza mwana suka nga na kotambusa lingomba bayaya baza abinga na tiki yango nde pa na yo mais papa Diangenda akoka te oui papa c'est mieux oche yango na mikanda na yebite so ina lobela ide likambo oyo mais tellement ye na kolobela yango kaka c'est mieux oche yango okoma yango na mikanda papa Simon Okiangani komeli mikanda azupe mikanda ngo abombi na ye abombi mikanda wana papa kisolokela yo komona mikanda wana papa kisolokela silikela ye pona nini okende kokomisa papa mukanda po atiki yo otambusa lingomba yango fo komise mukanda pourquoi papa kisolokela sepela nango te bango nyonso balanda ye batosa maloba tata na bango mais pona nini papa Simon Okiangani avanda na kiti ya bokonzi obundisaka ye po bino pete botia ye papa Diangenda kuto papa Simon Okiangani atikeli ye asololi na ye de bouche à l'oreille papa Diangenda kokite abangi bayaya se abasa la lettre suko papa Simon Okiangani tango akei bamvoala bakei papa Dialungana tikali tango azokende tellement likambo eza na maboko na ye akotika mwana na ye le tango atiki mwana na ye bino bokolanda mwana na ye po moto nyonso atikala na lingomba ya tata na ye eglise Kimbangisi eza lingomba ya nkolo Yesu donc nkolo Yesu atikili mwana na ye mais nzoka ne nkolo Yesu atikelaka molimo mosanto azongisaka lingomba epai ya tata azongisa lingomba epai ya tata po tata Simon Okiangani bango nyonso nde obenge tata lelo meme papa Mbenza akomi kobimisa ba vérité akomi koloba yango ke tango ozalaka na tango ya nzoto na ya papa Diangenda akomi koyeba akomi ko expliquer yango kitoko
makambo eza ko changer bo mona niveau tozo kende ba angle eza ko mata alors nyonso bino boza ko se préparer bona bino mikie boza mikie martorel oza mukie okokoka te bo fumu kimbango zo kende kote ya kuna ye wana tata simo imbango kiangani idéologie fumu kimbango bolata yangwane bo mankusu misu bo nkusu ayeko kende nkamba akuta na papa simo imbango kiangani azako batelemisie aleki na cher azako lobelika mafumu kimbango azako kumisa nkamba bien mais akeko pesa pasi no imbango kiangani mbote afukama te apesi ya kotelema abanga te yazo ebaka ke yaza mwana soki ezaki ayeba ke wana fumu kimbango alingaka fuka mata beza ta makolo na ye mais tellement yebi te ye pe susu nzambe pe abomi ye miso ya molimo po ayeba ne nkamba te bo azana ye na elembo te po nzambe pe na soki pe na ozano ya ye te akolinga omona ye ka bongo soko finga sozo ko kano ko yeba ye te akotika yo bongo nkusu ake nkamba azonga kusu lelo miso emonaka te amonaka te miso ekufa ye miso deja si ebeba kala siko fumuki mbango obino bolobelaka bokangela bandimi na eglise bafungola miso ekufa mwana ye azwa esika miso ekufa ona ndenini yo muto ana molimo wa solo yo muto za na nguya miso ekufa na ndenini ewa kufa na ndenge nini miso ekufa te yo zo salisa bato zo bikisa bato bino boza na molimo atata kimbango miso ekufa yo Oulala, qui a dit qui béni? N'a pas besoin de comprendre ma gaboute beaucoup là. Bon continuer. Beaucoup là. L'église qui m'bangi c'est quoi ya na ngote? Nzamba vandi na biso tonda na ngoya nyonso. Tata kimbango vandi na biso lati veste. Boboye. Bolinga ki azalaka na bilamba ya colonisation. Mokili eza ko évoluer. Soki tata kimbango azalaka na nzoto wana ya kala nde akomaki kolata veste. Car na nzoto wana angala ta subi lamba na colonisation te po wana ezaki ya colonisation mais alati nzoto mususu bozo yeba yete boza ko chola ye boza ko finga ye vous allez payer biso tozana biso ka poser omoni biso na nkamba ba papa quel que soit mbongi andeni bazala ka poser Papa, ba kwesa ka bango te bango bazala ka poser. Bo préparer mabe ya ndenge nyonso pamba poser toujours. Bazala ka poser. Mais ba mwana semi bango na bazala ki lokwa bipeleke so lokwa so nini ya mwana. Ba mwana semi afonda ba livre, azui ba histoire na mindele akomisa ngona kikongo. Lokola yaza na makambo na maboko, mais asuka ka ndeni abela liboma. Quelle perturbation spirituelle. Yo guide mobimba molimo monaka molimo zalaka na molimo mimiso ekufi yo na ndeni omonaka suti quelle perturbation spirituelle mwana sema kufi di boma motu ebebi quelle perturbation spirituelle bonzambe zakati na bino te yango na bando suka ka bongo ndeba komola na suma martorel martorel tango zo nyata bisika boza azoya na libabe po bango bana bilembo te papa diangenda lobi yango aza vide aza ne lembo te arma aza ne loko te na mutu na ye aza atazo kumba avion mais na mutu aza vide lo soka zaka na bonzambe kati na ye papa diangenda ngalo babongo te soko bazaka na pouvoir papa diangenda ngalo babongo te Boba bota magana ngot baza kokola na bonzambe na baona nguya bayebaka banzoto na bango alingaka loba bongo te yango na église kimbangi se bino pela borota ilango na musika kaka maloba papa diangenda nenga loba papa diangenda loba ngo mingi bako bandota ila lingomba ona musika papa diangenda loba yango lelo toza wapi bokota ilango na musika bozali suba kimbangi stete na église kimbangi se boko yakate Bokoyaka te boa kimbangi stete obe bo sala wana mboka Kongo mboka na biso esika nzambaza ngape na oyela bino kaka ba bêtise na bino nyoso na ko desoudre ngo na osilisa ngo na lakisa bino ke awa ba gele kaka te na yande pona ko isaka bino bato boza ko bundisa nzambe alors kuna nga na leki na nga bandeko lobela siko sujet ya suka
Richard Banzala. Richard Banzala. Akenda wapi? Botuna ate. Mutachaki monoko na internet. Message na olo bape bo memelango bantimba. Libande abazoba wana bantimba bo memela ye message oyo. Mutu azalaka monoko na internet lokola Richard Banzala zate. Mutu azalaka monoko lokola Richard Banzala zate. Mais Richard Banzala zapi asuki ye makambo azolata wana oyo azokolata po ye akwesanga nga bakangisanga monoko te biloko ye azokota makambo église kimakisi oyo ayebi fondement nango te oyo ye ayebi eloko te. Donc Richard Banzala asili babenganye na 26 mutu sikoyo azozwa place wana ya Richard Banzala eza libandi ya bazoba deux fois wana bantimba ye mutu azo esika wana. Onga ko bando bundisa nga lelo kokweya nga babundisa nga te elomba tonda na nguya nyonso bosoto na bine pa na ngele karate so bozo continuer bokokweya bokosila. Richard Banzala babengani na 26 achaki monoko agangaki alobaki trop olobaki trop na esika yango batiyo pembeni balobaka ninze bango olobaki trop na esika yango azaki trop sir tata simo imba okiangani sozo continuer koloba bilobela akotika yo zwa tana yo mais soka azoloka décision ti bisiko za wana ebebela yo ebebela yo ego bebela yo amanipule ba Charles makolo ma baluka ba bébé spirituel mutu moko boy ala na amen abetaka bangula na ye mutu baku bino bozokindaka olandaka ye aza koasire bango ke ngande muna kozongisa lingomba o nga batata bakozonga bazapi bazongi o libota ane sangana libota o église déjà divisé mikande bimi babengani bango na lingomba bakosangana wapi bakotika kosangana te histoire déjà sili biso de to l'équipe page wana mais bizengi batu musupe bazoya pe kaka na isijango o lingomba biso to na posa to sangisa libota kimbango batu ba lo bango bata 26 style lo ba continuer bazo comprendre ka te ke boza ba no kimbangi c'est déjà lingomba e boyi bino. Richard Banzala ambriye bango soka ya kosi bango kengande naza boy naza sécurité so bi sécurité ya mboka ne balakate sécurité mokonzi nini lokuta a utiliser bango soki azoyela bango lokuta aya gangi na internet ya foot afingi papa zako bazui paquet ba pesi etant ba kopesa e paquet akeda na babar na yake ko mela na yengita makasa obwaka bambongo azobuaka bambongo tango ko ya susu manipule yazaki na men a manipule na bino byo mosopa na siko sani ako utiliser bino ako so botali na bomuna pena Antoine Misisa elongine tonda na Misisa na barrage na makambo zo sala ezo simba te ay martorele ko ya abi mutute aza ventira ko sabiso donc photo kabwana Oye alingaki lokumu wane zalepa na ye ngande na zongisi libota kimbangu moko te azali elombe na lingomba oyo botuna ba oyo baye binga wana tata simemba okianga boyoka nzebo na tela bino moto moko ta koza elombe na lingomba oyo apa papa simemba okianga tina mokili mobimba elomba zati liboso apasi mo okianga na elomba zate pote yazali alpha pe omega ebandeli pe suka kafuana na ye muntuko akokana moto azali tout puissant azali moto akobongwanaka boganga kande bozoganga wana po bwana boyebi te. Donc Richard Banzala histoire na ye esili agangaki trop alobaki trop histoire na ye esili alors bino basenzi obotikali so bozo comprendre kaka te bozo conscience te bo continuer ngape naza nga na koya te nga naza na l'équipe bino na pouvoir na l'équipe bino na nguya na l'équipe bino na nyonso ngape naza awa po na nzambe na nga na yaka mabe na sala ba jeter na yaka mabe alors na oza ba force na bino ekoma tina niveau oyo fo ekoma wana
Non, c'est pas force. Ne peut pas tata na bino 26 wana te vraiment créer batu na bango. Ya bana basi mutu na ngai akena kolanda landa batu wana akena ko enregistrer bango azoyela ngai enregistrement moko sango o mwana mwasi moko aza kuna martorel alobi ke yo fo koma Karim Mokonzi ya nini ya internet ya kimbangiste mawe donc bien mo kanta lokola nga pena na osala ngo pona nini po ezaka ba base ba role wana ba Karim Mokonzi non nga nazo bundisa nde batu oyo baza ko bundisa nzambe oza lingomba ya nzambe siko nga na role oyo ba ange de guerre na pesa rapé ba message nazo ko bundisa ba martorel baza ko bundisa nzambe po martorel aza démon libota ya mabeba papa ba ngoma babota batu wana babwaka likolo ba ange babwakaka baguta likolo na satana bango babota bango po babongola bango babongoli te basani babwaki bango ba rejeter bango ngana lo bango soki nga papa de ngenda ta pesa nga musala oyo nakuta na tana likamo papa de ngenda za nzambe basasa ke ba jeter so ngana kanga bana kombo na ye pona nini po ye moko ya pa nga ye moko ya ko milakisa papa pesi nga musala pesi nga pouvoir o muto mokilo ko kwesa te alongoli pouvoir ba pesa ki mwana na ye maringu ya satana alongola ki ye yango pona ni ba pesa ki cadeau asala na tata mais abebisi atosite a négliger esimbite donc asali le côté révélation papa de lungana na kende nkamba na kenda nkamba na kutango dia satana 2024 na nkamba mbala liboso na vie na nga na fuka melayi nzoka tina fuka bana pesa mbote boye na longola eloko na biso azalaka nango po sa hypocrite na longola yango siko loba lisusu akoma kolenga meme nkamba ko kaso kete akoma olenga na longola eloko wana na longola ko pelaka na mbote ezaki pouvoir moko donc yango ndenge azana kuma kwa zoba aloba te mais ayebi niveau nga na yeto bundaka na molimo pe na sukisaka ye na bundaka na ye doso yelinga ndika kindoki nga siko na ye na nguya na sukisaka ayebi nga bien patata na bino nyonso bayebi nga bien moko te azana pouvoir likolo na nga ba 26 nyonso na bana bino nyonso bwana bino loko tinga na pouvoir likolo na bino bokokoka te bokondozwaka ba échec bokoka te alors likambo la ngana bosa na kolobela ba musicien basangani ale ndeko moko ya musicien azoloba makambo kana elegana na lukutakano bayato bayate batu bagangi bayate siko babi botombola misapi oyo alingi bazonga na oyo alingi bazonga te batomboli misapi Yurek hypocrite vrai hypocrite Yurek atomboli musapi azaka tel mère tel fils atomboli musapi bola na video yango biso toza na makila tata Simon Diba Kangani papa za na nkamba il faut ayoka biso oyo nyonso alingi te bata mokoto bazonga amanifeste oyo mpe aboyi amanifeste bata mokoto bazonga bata mokoto bazonga bata mokoto bazonga soki toboyi bazonga le biso toto maboko porte bien soudée soudée porte sikonde nga tombola ya musapi bongo bokanise kaka te ye pe alobi aboyi bazonga te aboyi bazonga hypocrite na kati ya bato wana nyonso soki ishka tombolaki te banga balia ye ba tata Simon Diba Kangani hema boma baza bosala bajete so bakotuna yo tomboli te pona nini dondenga za wana na place wana abimaki lo wani oka na kati ya bato na boyi ba revenga ba bambanga mabanga ero atomboli
Mais bango nde batiaki bato na kati ya nkamba pona ni bafuti bato bambongo po batata na bango wana bakota. Bango nde batia bato ezaki programme na bango na mama na bango ba arma bafuta bambongo po bato wana bakota. Baya kobebisa makambo nyonso toza nango na nkamba. Mais azotia musapi nga nayebisa bino deja mwana wana na lota ndoto akufi. Papa Simon Kimbangu ayebisi papa Tracy azwa masumu na ye nyonso, aloba masumu na ye nyonso oyo asalaka azwa ngo ayamba yango epuis abondela mpo na ye abika. Etango abondelaki mpo na ye alamuki bazobimisa ye bisika na kati me ye azongaki kozwa veste na ona bosala veste na kati azongaki kozwa veste. Tango azongaki kozwa veste abimaka boye minoko ko mibale moko likolo awa moko mususu a minoko mibale bato minoko mibale boye ndenge nini minoko basongi azaka songi aza mutu te. Epuis nazwa révélation tozala kati ya nkamba na bamvoila voilà so balobi likamba to papa bato azoloba siko kaka ishka wana apusana so ba papa linga lobaka bu akomi baba na mama na bango na baleki ne bango nyonso batelema babandi okende oh balongo babandi okende baki nkamba bakitie bango kena za siko ngape na banjo landa bango na yeba baki wapi bakiti penza bakiti ne beskale avant ko bana premier poste bakotiti na zamba wana. Siko nkamba eza pena likolo makasi na molibo do tango zokita ngamo natali etikali musika boye nakozonga ndeni bango so bakoti na zamba nakozonga ndeni na mata do wana mupepe na zonga bakota na zamba bango bazana bisika te na nkamba na mama na bango bazaka na bisika te na nkamba bazonga na zamba yango na chilaka bino image oyo bomoni nyoka oyo azaki na kati ya cash abomba maka mais tokomi na suka nyoka oyo apanzi vitre alinga binisa vene na ye na mokili na miso bato kanda sikozo sala vene na ye bozomona na nyoka tokomi na suka nyoka amibimisi na cash po babomba ye kuna bapetola babongola ye mais esimbi te nyoka amibimisi na cash apanzi vene na ye partout wana bozomona na za maringulu ngudi ya satana vene na ye apanzi yango partout. Sikoyo azoluka nini bokosalanga nga muto kosukisa nga zate aza wana azoko mimona ke azanda nguya nyonso nga muto kosukisa nga zate lingombo za tata na nga muto kosukisa nga zate ngane na komisa bino tina suka yango ya lobaka yango na bisaka bino akende nkamba loba na papa Simon Kimbangu ngane atale na miso alobaki nga na kosila ke makambo. C'est ça la vérité. Déjà nyoka abimi dia na cash kande leki pote projet na bango o babongisa esimba kakate donc abimi na cash acha vene partout pour azala pe na batu na ye azana bandimi na ye o bakokende na ye boyeba kango totika na 3e vague ya ngudi ya satana o makambo leta ko bima bato ne so bandimela ka ye bako bosa na keni ngombe eza ya nzambe source na pesa nkamba bakolanda ye nyoka déjà bimi na cage aza ko bwaka vene partout azana ba oya ye pazaka na bandimi na ye azali ngudi ya satana te satan ya mwasi azalaka na bandimi na ye tozali kokende bokomona kaka ndenge akokendaka pe na bato mais biso tozaka kibati na papa Simon Kimbangu ngani kibati tokotika ete tozana ye tokolanda yo ata yo tikali yo moko papa tokolanda yo tokokende kimia te papa. Donc c'est ça émission na ngana ila bino yango. Merci na batu nyonso balandinga à tous nos abonnés. Bo continuer ko s'abonner, ko commenter, ko partager ba émission na biso. Bo continuer ko liker ba commentaire na bino. Tozana ngoka besoin. Donc c'est ça. Merci à tous nos abonnés. Tout le monde à la prochaine. Bye.